mbote na bandeko nyonso ndenge boyebi chaîne YouTube ya ndeko na biso esede pa na meza ya kokangama pour l'instant. Donc tozosenga na bino nyonso bokende ko s'abonner na les abeilles de essai kuna nde eza nouvelle chaîne na ye soki bo s'abonner ba abonnement na bino ekopesa isusu courage ya kotelema po aya ko continuer musala na ye ndenge asalaka yango. En tout cas ekozala soutien makasi na biso nyonso soki toke ko s'abonner kuna. Donc tous s'abonner na les abeilles de essai et kopesa ye courage pour continuer. Boyebi que pour l'instant elle ne peut pas diffuser na chaîne na ye ya essai de Panama au Plesika bande ko sala ba live. Pour l'instant elle ne peut pas parce que azana interdiction côté wana et chaîne na ye ekozonga na mois de février. Donc nde boyebi eza kaka mwa makambo ben compréhension ya mike en tout cas toko senga ete kimia ekota ba régler makambo yango tant que ba mikolo ba solola mikolo ba sololaka ba immature nde ba se plongeaka na ba futilité ezanga tina. Donc toko senga na bango ezala Mama Congo ezala ese ezala Sarah bo traiter likambo lokola mikolo ese na Sarah boza bana ya ekanga bana ya Équateur bino na bino. Donc bo solola yango na ndenga monoko mboka. En tout cas na likolo na yango biso nyonso bana ya Congo botikala malamu.